bana biso tozali na avenue Colonel Beya na numéro 159 moni ki tozali awa ni ko rendre visite sika moko ça c'est ngomi pourquoi on a la télévision ba biso ba mo yokela mawa souvent na déplorera ka ya ba veuve ya ba refait des artistes ndenge batika bango soki ba batisi ba kofi et comme kana milelo mais lelo to remercier maman ka bengi maman Sylvie Kabia maman Esfifak to le boter en direct que na remercier honorable Serge Kaimbe j'ai un conscient en tout cas vraiment merci que tu découvrir que lelo ata na kofi la bi que na tika ki fondation moko et darangai maman Sylvie Kabia Esfifak ndé à lobby que à sali centre moko boye na ba orphelin des artistes ba veuve orphelin ba veuve ba ba musalawa to ko to visiter ba madame sous TV ça ezali eza radio te vraiment voilà moi je mala moko va moi mala moko chance tu vas maman Sylvie Kabia ye wana zoko ya vraiment tout mona ye wana zoko ya maman Sylvie Kabia vraiment que ezali bien moi la maka boye voilà maman Sylvie Kabia wana wa yo la mawa et ça qui passe dans la télévision ba veuve on fait ça sur film ye wana maman Sylvie Kabia voilà direct voilà voilà ça pour tout ça la bonne moi de la femme c'est ici na ngombe to programme moi de la femme maman Sylvie Kabia maman on te da poto hein to to buata mama te poto maman poto voilà avant de kota kuna to zwa moi l'impression maman mboti maman et ça vous passe hein et ça vous passe hein et ça vous passe hein denga ndio kwa mama alors Dieu c'est quoi ça vous passe aussi comme mama kanisa za ndenge ni yao na moni kimisara vato kutana kati dikasisa ndenge ni yao bana ba artiste ndenge na mona ba kwa biso ba kende ba tika bana basi ba so na matamu sisi ba mona so bana moite fuma pour la ndomi na ba ko basi ngo iko kende miso pe mayeli sunga intervenir na mama siko na habité eza gratuit au Minerval ngai bana ko baso tanga te ba marque Minerval eza na Minerval to ndenge ni Minerval te c'est ça ofele ambo ça ofele de clientèle de Sarah ofele ba koya ba ko ba za madame Rosala ba ko lokola nini esthétique voilà culture, alphabétisation, maman, est-ce que la boy na boy na lobby de mangambo lobby oh babwaki biloko libanda na boy na ngai na boy ere ngoi masi kabe oya isika na yo pe isika na yo te mama ah on sait que amone ere bese déjà bangi sika ta le bako bako biloko libanda na comprendre les non sika nzamba sungi ke to ko makoki ke non c'est aussi place na biso moko et que bana ba otangeza ba kontra bien ça que moi ezanga kimbongo ba bengani bana ba longwe donc te prophète aussi sika na biso eza sika na bango eza ko futela te eza ya biso moko lancer message na ba parents à travers ba veuve ba artistes ba des artistes tam pour les pour lancer message vraiment on a profité de l'occasion merci na remercier na papa chaka ko vraiment dans ce belé et sur la maman qui na libanda lokati mona ni susu nzamba pambo ça aussi peut ça faciliter déjà ba bloga ba ndima yango des arate amvi ba luka mbongo ata sivi ku ndina lo ba ate aluka intérêt na ilo bi mais bon baba ndeko na biso ba sunga biso biso beto sungi kwa nite soki ba maman ba olanda ngai ezala ba veuve ba artiste ba orphelin ba orpheline bana mibali pe ba biso ba zape bana moyen te saka te ba orphelin ba biso ba orphelin ba ko zape bien oya ko koka ke aye ko zwa courant na kimbantseke njili masina kimbantseke ba mo kali je sais pas trop place ezali wana colonel BS 59 bongo numéro contact pour tout temps zana benga leki na voilà ça va tout comment la machine donc comment on a nina ah oui voilà bande boulum c'est en direct vraiment makanisi aboye il faut vraiment que quand même que tout comme ça va boyer monique assez en danger pour kanisa ngo ndenge oyo ali obligation de des artistes normalement biloko boye il fallait ba artiste ba ça biloko boye mais to kama ba artiste musu ba ça ba don pas musu mais nzoka domaine na bango secteur na bango c'est négligé. Allez voir là oyo vous allez ba bien on est voilà numéro ya maman Sylvie Kabia yango yo 09 04 22 08 47 bandeli au mutenga contact 09
04 22 08 47. Bon numéro maman Sika bien vous avez précision surtout pour la téléphone. Maman, tu la carte de la carte. Voilà, vraiment que merci Junior en tout cas merci vraiment Makamba Boye. Il fallait les artistes au Bakuto na Mbongo. Le monde va retrouver ça Makamba Boye. En direct tout na tumba la moko. Voilà. Ah, on le peut pas. Ça la vidéo. Bonne papa. Bonne Moussala. Bonne Moussala, il est en madame. Vraiment Moussala est en mode kitoko. Les années, bien Moussala, les années. On G ya maman Sylvie Kabila. Ah bon. Donc tous ça on a grâce. Nous pas on a yeto. Papa ko ça biso te papa lobi na boka boka biloko libanda. Na na ba ofela kutu ngabu na ofela kutu ngabu na la banda ngai. C'est vraiment le pango ya maman Sylvie Kabila. Yo ça bana bon. Yo ça bana bon. Na sana bana mibale. Bakoyawa. Ndi ba kozala. Voilà. Toko na kati. Voilà que maman Sika ko na kati. Ah maman Sika oko singa ta duka. Maman Sika bien. Poni no mingana no kufana na dawa teko. Kiseki toko yo za papa akitaka. En tout cas, on a observé Jessica en tout cas vraiment que merci. Vraiment que Makamba Boye il faut tout comme ça vraiment que Tala Moussala ou normal les artistes devaient faire ça pour la canisa que demain nous aussi nous partirons. Bon awa ezalani kaka bureau tout ne kaka toujours bureau te ba okabla to yeba côté moko to tie ça la esthétique côté moko ça la couture côté moko ça la fabrication côté moko ça ya bomba biloko unique mais ala na place moko ça de temps jusqu'à tout ça là ou bien to vendre ou bien to lire ou bien to mais la bana des arabes donc nous toi ça fait partie faut que tu pièce na pièce ne longue na oza te ba kalami aba ça le balongo ba ça ils sont la même chose de longue et on doit partager ça ça me soupe exact na soupe ni de voilà c'est ce que dire maman masika be vraiment comprendre yote na banda na biso masika be mwana mbona bona ah non non on va mbula boba mbula pour makanisa boy ngai makanisa boy kolo na bana na responsable c'est tout makanisa boy vraiment so ngozongo wapi mais makanisa malamu ka bazala ko ka tonto zo mona ta tongo lega zo lakisa ba makambu lakisa na to mona kala tane ba to afika ka baloba o mo ke ndo sala volontaire les ali parce que au moins musala yo sepela na ok osunga ba en retour maman Sylvie Kabila qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça tout na kambala mo vraiment ko gagner na éviter soué na ngeza na ko pesa mutu sala ko pesa mutu lobi na ya bonga voilà ya mwana lobi pour na vision sonné to za ni na lancer appel message autant les autres artistes comédiens na le sala ka ambiance surtout mingi na ba maman veuve surtout ya ba artiste na biso na mona na papa chaka kongo alikaka lobaka benga ka alikaka mona ka kosenga ko loba nini o ba o loba bon moi to kota kuna na détail ceci na ngeza important na za na ki banda lelo numéro na ngele qui défilé ceux qui vraiment ont besoin que boya komona place po besoin mayele pour na bana na bino na ba nyos tout et la bana ba problème mutu nyos tout mais vraiment savoir les en acheter toza vraiment la poste même ba commenter le poko koma ke otongaka o comme modéliste o qui même peu musika donc métier ça na limite bon ngana oyate ku dia libela musika moi si ya basi ba faire partie sozo na yo na ba ko faire moi ça sans souci maman papier calé job poster pardon oui mais moi job poster kinda oui ba moi nyoso basi na maman nyoso en fait ya maman ba contact na ngane to lobi a na okanga mote bo mbisa vraiment après c'est que ko défiler peut-être donc on a deux visites à Libela voilà ba na biso parce que les choses de TV C'est fort, je l'en merci. Ah. Tiens. Ah. Honorable, c'est quand il me dit là, ma camboyo, je reste conscient, ma camboyo, il faut faire de sitôt, mais pour encourager en gros. Moi, c'est que bien, mais dans le cas où ça va, vous m'avez bien. Il y a ni papa na chaque. Donc côté nous pas on pas en côté, voilà bon et bien. Le côté, ça ka eloko moko ba sangisi, ce qui ba okabula, comment dire, ah papa chaque tout le ballon comme ça important, tu as ba bon moko te ça wana. Est-ce que c'est ça? Espoir pour l'enfant et la famille congolaise. Voilà, la dame va ESPFAC qui est là ici et signifie Espoir pour l'enfant et la famille congolaise. En sigle, na mukuso le do bandolwanyo solande tokati ESPFAC.
Vraiment, c'est vrai, parce que tout le monde est bien. Mais ça, je pousse là quand même. Oui, vendredi, il y a une vendredi, c'est quand? Oui, le 20. Vendredi, le 20 avril. Ah ouais, tu es bien. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, bon, Kobina était pour te dire donc Kobina soit bon linga mais ça comme Kobina était ça juste inauguration pour la salle en place pour la salle maman qui est place na bino salle vous allez boyer au ba koya ko tala au ba koya ko commissaire sur na benga bango surtout ba commissaire numéro to PC on est important bon moi c'est pas les belé to limité pour tala on est ko ba soko la c'est ba koya belé comme sur un problème voilà un message tout le monde a artiste soit dit ça va tout $5 chemise $8,000 le louer à ça makambo yo sali un message parce que yo mazo baby sambonga baby sambongo mais yo moins na moi makanzo na ngonda susu mo la souvent ndenge ba fia nga muyibi de ba fia nga zoba mais yo vraiment yo kimbela na ngai ndenge ba artiste tant ba kufa kwatika ba veve ba orphelin un message aux artistes congolais sur son ndabiso o baza en vina vraiment nga la lingi en tout cas na un message à pas citer to ya kolobate pe comme polémique na ndenga bolingo toujours bana wana bazaya bango ba artiste pe ba mama baso na batikali donc ceux qui ba kokoza pe na makoki ya kosomba ka pe ata eloko moko ba pesi ata don awa ou toi a osunga mama na mama et que ça la bien on a éduqué au bénal le banaza na pouvoir on a tena na pe na makoki on a te mais bolingo d'abord l'humanité eza eloko moko eza primordial ce qui mutu faut maza na bolingo la mutema ko sabi makambo susu la kati ozanga ngobele ba cha ko pesa mutu ko pesa l'accélérateur faut za na 10 donc yo na 1 mutu susu za na te yo soko kabole banda besungi payer côté na epinda mo pesa ke sungi pe mususu tout simplement le 20 hein tu seras ouais ça va na ba do ça va musanga le 20 tu seras simba vraiment que vraiment que bon que artiste ba kama boye il faut quand même bon ça vraiment que on est là la bali pour là voilà c'est là quand la bali ça musanga là junior vraiment junior mais d'accord musanga bon maman ngana bali musanga ngaya en tout cas la mani papa merci maman en tout cas na biso vraiment ba la poto diaspora vous allez en tout cas mon makanisa boye il faut beaucoup continuer makama boye que tango ozoko mambongo na yo tala makama sivika bya sali ça excellent va suivre vraiment ça missionoka impressa kondombas vraiment que merci vraiment que maman Sylvie en tout cas oh il va bien ngolé des big mots symboliques hein vraiment que pas on a biso yango vraiment que mais un message na diaspora parce que mingi ba na poto on dirait ba zo mona à Kinshasa makambo belé mais tant que l'image du Congo est vendue mal partout dans le monde, mais il y a comme ça va faire un message à manière on va faire la photo. En tout cas, message vraiment merci bien on a remercié au papa, on a remercié Junior Morobabu, mon équipe a vu ce dans la radio dans la cinéma on a les vraiment merci belé la Kitty vraiment merci belé la Yananga la ontini toko tala radio yo vraiment les beso Jé Kasongo Nasi Mandengo yo yebika la petite sœur Feli Fatal tous ensemble vraiment pour na makamino sunde papa chaka konga le bibo mona kana bino moni numéro tango zo le gara so ça na posa ko sunga ngamba ko sunga nena lobaki obengi na numéro to obengi na numéro papa chaka konga to ya junior pe ba ko tia oya ko sana posa ko sunga izaka pe na Sylvité to sunga ko sunga izaka te mona mama no mona papa no meka ko sunga mutumso yebete nzamba pe mbola ka bongo mutumso kota ko zala pe tango ko sunga baninga mususu ko sa ngapi ba sunga ngapi funa sunga c'est comme ça donc bo c'est pela na makamino so initiative de sala bo sunga biso l'union fait la force to za na posa na bino bo benga bo contacter bango so pe bolingi boye na place aux yeux à orphelin moko to orpheline moko commencer na charge donc l'union fait la force yango en même temps on va profiter junior na la ce message le 14 juillet ba o baza ba mina sur Facebook bon on appelle l'émission to sala to za na soirée à solidarité pour soutenir toujours ba œuvre parce que pour comme appelle bozo singara mbongo ce ko ko pesa boete déjà participation boyo so mi bio participer et ko sala pe que tant de ressources ça mbongo et futa ba madame et sur ba matériel makamio c'est ça et ko sala sikani mama isa sikani na Paris na galena Genevilliers oui ah bisa nani oyoki na Genevilliers ko sa ko nganda fata ah bisa nani oyoki Dominique Kema musaka na Londres vraiment missiono que pour ça qu'on dombasi Sandra moi aller bomba vraiment que bisa nani Barbie la grande famille musaka en tout cas maman il peut savoir mai yo moko mela mai vraiment oh kana wande ko moni mai moni kisasa moto kisasa moto tomo wala mai ensemble bana poto tout ça kaka na colonel Béa ça 60 avec colonel Béa 159
mais tu pas baninga en face ya maman SPFAC, maman social, maman Sikabia, maman Sikabia. Vous savez baninga déjà? Oui, maman m'a devant, maman a ngam de sola, la père a nouvelle. Ndenge kuna ya. Kuna nangote. Kureza oui. Singa kuna benda kuna banda na koya ngwana zo kamera ya. Mwa butala. Kuna ya ngwana. Kureza banda na benda na poto kuna na ngo tina lupango. So batie mai écoute ça ngo zo bima. Il faut na kina enregistrer des eaux comme ça batie mai. Oui. Voilà. Bon maman Sylvie, na moni pe maman je peux parce que tu vois été au milieu comme ça au mon côté maman nangai mbote maman voilà pe na monique ça là autres ali na plus adresse ça adresse senior bon ah vous en connaissez Corneille Beya numéro combien ah 170 bon na ngambo kuna kuna 159 musiko yo kuna osala orphelinat isika bana bana kuyamba ba veuve orphelin ikanisho na kada quartier na yo esa no ndenge ni bon vraiment la parole au Fessinai. Na komona vraiment boyé. Na pour ça parce que likambo et libso na quartier vraiment et ça c'est vraiment. Na fanda? Non, ko fanda. Maman, ta musulo ka ko ba. Na wato pusa na na. Ta musulo ka ta nzete. Oh, bon mishono ka tala makambo. Tala. Mpeza ko ndombasi. Ah, tuka Dominique ba musaka à Londres, Monique, c'est Kinshasa. Junior moi akuzwa dibio akuzwa ni taba so ba koko za ngo wana kongo za beni za beni en tout cas vraiment que comment va ko kubanza na mboka na biso tala ba soso ba ya wa ba koko bandunda mbala moko za ngo wana vraiment que passer Jean Max Massi vraiment Joseph Fomaket na Bruxelles bon siko itango mo dikalisho ça ndenge nini bon la likanisi oyo vraiment maman a soazui et tout ça c'est ngo makasi premièrement nga mona zana élève aliboso na oyekola hey comment on comment nga nige lukombo nzambe masivika beya yaka mbara mokuta kota umemingambo tala nige mwali boso musu azate te bazali yo komona balé mama lore masika beya ko kabasika solo ko kabango en tout cas diaspora ozali que totika kosala distraction na nous maman Sylvie Kabiazaka na mboka na ye venez investir dans votre pays ya Congo ya mboka na biso ta maman Sylvie Kabeya ta la maman boye azo en charge c'est ça na bolingo za nango bino na biwa bolingo belé bisa na nini na biwa bisanta bumbale bumba papi maibelanga na ebike mota émission mingi bongo siko mama tango msali banda yo moye kolani donc on ça couper couture bongo mama comment mano ndio ngo sani esthétique voilà yo moye c'est esthétique déjà yo moye sani voilà en tout cas moi c'est Kabeya sikoyo tango zonga ba police ko ne to esika mbamo tango la nene papa chaka donc ba madame ba ko soponga ma pia ko ngana ko assister de temps à autre chose na sala rappel na tonga pe mo mokia ba kaste mais ba kolo musalo ba yebi ba yekolela bazalo ba ko pesa ba mayele po mayele ba ko so ba pesa pe na baninga ngane na kei musale ezali ba ko kozala yo pe ndongo zawana kozaka makasi na ba administration na mona kango vie ko sunga pe soutenir musalo kino ba mieux c'est un ordre na boy ba problème ba lega ba sai ba mataki franchement ngana zona aide à mutute na zo senga na aide na bino mieux ba kongo boza de partout dans le monde oya kozala toucher la kaniso asunga ata bengi junior boye bosungi so poko mona kende ko mona sepeli na ye aya na zo na charge yo kaka na ye to ko ngo sini na ona yo bangai bona moni ke junior na moni ke dope na ina il y a un message là-bas maman je vois junior tout ça na sibo comédien vraiment que ça c'est mingi qui tango na benga ke mbala moko yaka mama tanga benga mbala moko ke akiti ya nzambe non yo zo artiste yaka tema ta hotel maman tanga benga mbala voilà kiti wa zo kiti mbala moko vraiment mon akipa ya papa maman nani mama do yama na fabrication yamado mona mama mode mama na la télévision usaka ma usala ya comédie
mais maintenant sikoyo awa kanisi mama Sylvie Kabila pesi ke ebi bana bana sans souci aba kidia mfuka mundanga tiso azotika ngo mikolo zo batiki bana ebele mais mama zo dikanisi wana ke asala ofina non fondation eza fondation ke kibe mono bakamisi wana eselo ne taki artiste salinga piye muto tonoke makamo Sylvie Kabila za muto asundaka bien tanga sele loko surtout biso bakomi to tika la simati je comme ça si art na métier ça la bien je comprends nga pena ya za na tika na te ponga lo ya tonga la ngai iyo tonga kaka nga tika simate na tika la simate ngo mo no senga ka ba ndi kuna nga bakomi ndi boya boya papa mundangandanga bana batikali eza posa bamama boyo otika bana eza jamais bien en plus bosunga masi otika te kelo kwa nde ya oloba bongo moso oza nango boya bopesa esambe bien botika te bosimbe sikoyo ntango mondikanisi oyo mwana beba komeje bele bale otala mbongo okupe ngo conseil bana na Sylvie mama Sylvie massage si basa ngo pourquoi pas on va conseil dana mo pe ngo conseil parce que que bande ko langa ba komeje bo sa te ke boza na mbongo bo so mbakabila ma ba griffe et la me passe so ça les locaux e ko ça la pesu bien na kata mbongo nedinga iba edinga nano baba jini oneti oyo mama fa la transfert merci asome ngo 500 € Maman va la transfert. Donc il est en bon, là, dans 5 estima. En tout cas. Maman va platine, maman la quand on dit oh ça la bien sur la bala ba en tout cas, bana biso vraiment siga bien na subayaka. Dernier message population surtout ya Kimbanseki awa. Bazolanda yo, bala Rolanda parce que la télévision, le internet. Un message vraiment pour y savoir. Le message na ngeza kaka ndenge na uto ba tout à l'heure baya ko komisa numéro ba pesi boyo ba bengi numéro wana ba pesi kombo adresse âge baya ko komisa esthétique couture coiffure alphabétisation bazana ba madame ba ko pesa bango ba coupe zanga tenga na zalaka ate ngala ya kaka na kei ba to ba ko tika lo ba bi misala ba tangela ba mutu ko zana ba mutu donc ba benga numéro wana après inauguration ezali vendredi prochain vendredi 20 avril donc ça l'inauguration pour la camion c'est banda donc ça la poste que sili donc c'est la l'état toi la bloc auto installé puis vendredi tout ça l'inauguration merci na bino so la biso en tout cas merci mingi na sima ndeko na ba petite sa propre donc ni toko ya yo vanda na yo la pour ya libela ko dia ba bébé merci belé DJ Kasongo Vienanga président Jean-Robert Rousseau le Vienanga respect belé moi junior merci pas chaque année ngel magazine voilà aïe puis tout dépend de moi na moni de mettre ensemble vraiment merci belé en tout cas pour la soirée à les 14 juillet nazo compter na bino boya ko soutenir œuvre et ko sunga bino ba na bino tant mususu ata de le temps so ba ozo kura ba bande ko na ko tant so cousin cousine ezanyo so voilà nige lukombo yeyo amuni mabasa nana balite nana balite ni amuli mabasa yo nana balite ngani ngafana photo na ozo ko soutenir mama do na ko kene soutenir luga etoko niki boni bon c'est kapani niki papa nana balate ona balite uko no balite ozina nini mwende za to kama siva yeza bokisa yesu masiva ede ko bala ko kamete mais mwende za te mama kasi masiva ede ko masivi kabia ede ya bala isa mabe na sepela yo ote mama moni ndenge ni ote simba te masiva bonsana makambo voilà bande comme ça ambiance ya espéfa qui en tout cas ni ko merci vraiment maman Lorraine en tout cas bon mon accueil c'est ça Kinshasa c'est ça RDC en tout cas maman Sylvie Kabila merci nzamba bango junior vous santé ya pardon limbisa na boss na vie na ngai je nzongo respect belé mukondi tala kaka yo merci ya na kiti merci belé ya umela zalaka merci beaucoup ciao en tout cas merci belé vie na big dédicace ya yo vie na ngai je nzongo mukondi umela zalaka merci belé ciao. En tout cas, moi, c'est bien. Na kene sous maman. Na kene sous ah, papa, je suis là. Na kene sous na suis moi c'est na kimbanza. Na kene sous kinsanza kelenge. Enza bolingo. Nike. Na wenze. Nike na wenze mama.